mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilaza mikezi la zenoko. Etisa bobo shate banderebo. Koso kamudira mamunga nemuketika. Oh mfumo Zila Nzambi Basi Emiangala Simbeno L'oiseau qui au Kiamba. Alléluia. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila Nzambi kezi la zenoko. Oh, etisa dilanga koso utambudira. Bandeko balandi ya Kilongo TV mboke na biso toza awa na salle topena espace Emmanuel kwa pisika toyoka bulamawa na libota ya papa Joseph Singani na weso o atiki biso papa atiki biso yango tobito kabulamawa na libota oyo tozo couvrir ba obsèque oyo to pe veiller mortuaire ya lelo bongo bokolanda déroulement na yango ndeni eleka pe lobi na lever du corps dans l'hôpital Saint Joseph bongo kokenda na ekuke na ye ya suka to présenter ba sincère condoléances na libota mbimba na baninga pe na bayeba na ye oyo nyonso ayebaki papa Joseph atiki biso tika molimo papa Joseph e pema na kimia de sincères condoléances à la famille toza makasi tolela elongolo kama komi lobi na biso vaut mieux aller dans une maison de deuil qu'à la maison des festins. Programme et bandit, Tozolanda, Tokosab interview, Pebouma, Ndeni déroulement, et Koleka, Yabobsek, Yabapa Joseph. Tika, Dambe, Kolis, Massa Nazareth, Application Makasi, Peto Lelaina Kimia. Tolanda programme, quelques interviews à Ndenge Zaka, Tolela Elongo. Merci Elongo, na Yaglo Dimbala, Tokoba reportage na biso. Zila Nzambi ena Basi Emiangala Simbeno L'oiseau Kiamba. Zila Nzambi ena Basi Emiangala Simbeno L'oiseau Kiamba. Mono Nzambi ngeti mona Malweti vanganga Sadile notangubu ena. Mono Nzambi ngeti mona Malweti vanganga Sadile notangubu ena. Mabanza mamekei mabanza menoko. Alléluia. Zila Nzambi kezi la zenoko. Tukozwa tango yako yebisa na bato oyo ye azalaki na nsima ya biographie na ye nde tokoluka kotambola na butu yango ndenge kozala. Toza na miziki ya Nzambe bakoakompanye biso na soirée oyo bakofungola yango toadore Nzambe tokosala culte mpona koyebisa Nzambe merci Nzambe oyo apesaki ye oyo azwi. Tokosala culte moko ya 1 heure du temps na kati wana toadore Nzambe toyoki exhortation tokonzeli Nzambe esima na yango tokontinue Congo central Congo na katikati comme il faut. Tokozwa témoignage misato. Brigitte Pelenda akose dispose po ye lokola mwana apesa biso témoignage ya ndenge nini papa oyo abikaki afandaki na bano ya ye de kosi na baninga na ye na bandeko parce que lokola mwana
amonaki no lokola baningi ezalaki boni na eza na bandeko bakoleka bakoyemba e baaktivité nyonso oyebai tokoma yo parce que lobi na ntongo makambo ekosalama na alima moko nsima na mosusu mais soki tosilisi prengela mpona bandeko oyo bakokende tal tokokende bato ebele te misala bakoexpose kuna te bakozwa yango batie na motuka na ntongo mpe na komatambo ya mbutege ezalaka mpenza te tozoespere ba 8h30 bakozala deja soki ozongi na ndako na ntongo obongami omilengeli na 10h soki tokolekisa mwa kokontinue mpona kosukisa nyonso ya mbote baza elongo na biso bato oyo balingaka nzambe baza elongo na insida moko te trouble te problème moko te ye oyo azalaka ebandeli abandaka atambola na biso lokola Emmanuel bongo asuka na biso lokola Omega. En cela nalingaki kobenga le pasteur Gédéon Mbosso azo sambela kozongisa na maboko ya Nzambe déroulement ya programme na biso nyonso bongo nasengi yo bolimbisi nasengi yo mpenza olimbisa ngai soki okoki kotelema tohonore moto azali kopesa biso pema mpe akomisi biso na esika otelemi s'il vous plaît tosambela Nzambe. Mokote akokani na yo mokote akokani na yo mokote mokote akokani na yo mokote akokani na yo Onguya mokote kokani na yo Yahweh. Onguya mokote kokani na yo Masia. Onguya mokote kokani na yo Yahweh. Onguya mokote kokani na yo. Milulu oyo liboso na yo toye na motema pasi tobungisi yaya tobungisi papa tobungisi noko tobungisi koko tikete yo nde okamba biso yo ntangusa programme na biso oyo obanda butu oyo ntina ntongo mpe na ntongo yo otambola na biso totiki nyonso koleka kati na milulu oyo molimo mosantu ye nde azwa le décide tika ete bandeko nyonso oyo balandi biso na ngonga oyo ya pasi yo nde okonsole bango yo kozala consolation ya libota na biso pambolama na yo nkolo netolama na yo mpo te yo oza malamu yo lobi na ntango nyonso toyeba kozongisa matondi epai na yo oyo ekomeli biso yo oyebi yo osutukaka te biso nde bato tosutukaka kaka ndenge ekoleka du début à la fin yo ozala coordonnateur nango na kombo na Yesu Masiya amen. osali bien ya kobetela Yesu Masiya maboko sala yango sala yango sala yango sala yango sala yango bien. Kumbona ye ntingani na wembo ntingani na wembo Joseph. Azalaki mwana ya papa Jean Tingani et ya mama
Louvet. Bango mibale baza lisusu na bomoi te. Abotamaki un certain le 13 mars 1948 et accompli un certain le 8 février 2025. Asalaki parcours na ye lokola mwana pene ya baboti. Anecdote moko mama bandeko koyebisa biso d'abord babotama sema mibale mais babotamaki 8 batikali kaka bango mibale ye na grande sœur na ye qui est encore en vie. Anecdote moko mama bandeko koyebisa biso avant to évoluer. Mama bandeko koyebisa biso mama aboti bango abandeko koselinga balundu te boni bisiso bandeko wana baza. Alors abaki yango ekobota mwana ndundu te. Na zemi ya singani na wembo azolota ndoto azobota ndundu aboya yango. Bongo tango mwana botani azalaki na suki ya pembe mutu nyonso. Akolo balobi mwana akozala mfumu, mwana ndako kozala mokonzi. Lilobo elobi mokolo soki okei kotuna Nzambe osambeli Nzambe, Nzambe akolakisa kopesa prophétie donc ezanga eloko moko. Lelo moto asalisi biso libanda po tonore mémoire na ye, c'est un chef. Abotami nalobaki le 13 mars 1948, fils de Tingali Louvumbu Jean et Hélène Louvet. Joseph Tingali était marié à Madame Cécile Mayala et père de 7 enfants ainsi de plusieurs petits-fils et filles. Son parcours professionnel, Joseph Tingali, ou M. Joseph Tingali, était un expert comptable avéré et reconnu ayant presté dans plusieurs entreprises comme notamment la Massafco comme comptable, au campus, aux universités, au campus comme comptable, à la FADEKIN comme comptable. Il fut directeur général à Kitobola. Il fut directeur commercial au journal Observateur. Et pour finir, consultant dans plusieurs entreprises, toujours comme expert comptable jusqu'à sa mort. Voilà en bref, Namokuse, biographie à Moto Utotsi Kabiso. En cela, Tokanisa Kito Banda, Nabandeko, Bakwe, agrémenté l'histoire, Bakanabi jusqu'à présent, mais je crois que c'est Bakomi déjà. Mais en entendant Babongissa, allô, Tolini Ndekwaza de l'autre côté, DJ, Sokyo Koki côté la biso, quelques séquences en attendant pour que tous aussi micro et Tobanda. Notre programme. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zange zila zenoko. Itisa nilanga koso utangudira mambunga nemuketika.
Ok, bonsoir à tous. Est-ce que on peut adorer Dieu et les fils que 2 ou 3 minutes pour pouvoir écouter la parole de Dieu? Na pesa yo nini zambiranga, pesa yo zambiranga, na pesa yo nini. Oh Nzambelanga na pesa yo nini, Yahweh Nzambelanga na pesa yo nini, Papa na pesi yo bomoilanga, Yahweh Nzambelanga na pesa yo nini, Papa wolo pala tezali na yo. Voilà pourquoi tu peux sur un grand merci pour la onyo sociale. Et comme tant que c'est to partager parole na yo. Tika biloba oto to pesa et simba mitema ya ba nyo surtout obaye pour la kokumisa yo à l'occasion ya kufa ya obsèque ya mwana nontina na wembo. Na lingi ete ya oyo esunga moko la moko. Ebonisa mitema mingi ya famille. Pour la vie famille, ils ont dit tourmenté, ils ont blessé parce que babong ici un homme cher. Voilà pourquoi la bonne vie Saint-Esprit, toi qui es le véritable consolateur, venez consoler tout et chacun de tes enfants. Je laisse le tout entre tes mains pour que tu puisses régner au début jusqu'à la fin de tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux mettre encore le maboko makasi? Maboko makasi na milolo. Betele na milolo, betele na milolo. Tambaza bien. To kumisi nzambe d'abord pour la occasion oyo ya lobi to kumisa ye na malheur pe na bisengo na pasi to na kolela. Est-ce que tu kumisa ye? Voilà, to kumisi nzambe pour la circonstance, pour la dengue aibina kozua
Dieu a repris son serviteur. Nzambe azui o ezali moko basali la. Parce que vous savez, ce Dieu qui donne. Nzambe mutapesaka, Nzambe be mutaye ba kozwaka. Donc à pesaki biso, moi na lentingani azali comme don pour nous, pour la famille, pour toute personne. Aujourd'hui, il a jugé bon qu'il puisse les reprendre. Yango, tous en la discussion avec ça dans Nzambe parce que Yem t'a permettra toutes choses. Voilà, sans plus tarder pour gagner le temps, je vais te partager une petite exhortation. Il est ici mon pensée, mon biblique, on va partager. Voilà pourquoi tu tanga dans mon canal Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 2. Tu tanga premier texte wana et après tu tanga dans mon canal il y a 2 rois chapitre 4 verset 1 à 2. Donc vous allez dans des textes de pensée au demi de partager. Bah pourtant la biche et pas il y a pasteur Focas, le modérateur, un pasteur Dodo, à côté de la biche. Merci, nous vous écoutons. Natangi na kombo na Yesu Christ. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 2. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Parole de l'Éternel. 2 Rois chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 4. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Commencez par le verset 1er. Le verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Merci. Il était béni. Est-ce que vous mettez encore ma casse pour la parole? Parce qu'il n'est pas coupi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Ouais. Tout kotanga na mokanda ya koso ya Ecclésiaste 3 verset 1 à 2. Le deuxième texte na 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 2. Na ngaki na intitulé o eza exhortation na biso ya kutwelelo. Notre thème, notre sujet de cette nuit est intitulé La mort est une réalité pour toute personne. Kufa ezali solo pona mutu nyonso. Mutu nyonso ezala mwana moke, ezala mokolo, ezala mobange, ezala mpaka, ezala moto oaza na makila ya rouge akokufa un jour. La mort est une réalité même pour le bamindele. La mort est une réalité même pour la peau jaune, la peau blanche, la peau noire. Pour toute peau, la mort est une réalité. La mort est une réalité même pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Oh, azana mbongwebele. Mort est une réalité pour nous. Mort, kufa, est un solo pour la muto azangi pembongote. Amobola, azanga. Mort, kufa, est un peu pour nous. La mort est une réalité même pour un président de la République, même pour un roi. La mort est une réalité même pour un pasteur. La mort est une réalité même pour un intercesseur, même pour un protocole.
La mort est une réalité, même pour un chauffeur, même pour un receveur. La mort est une réalité, même pour toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est lui. La mort est une réalité pour la montonioso. Ata o amataka bavion, alobi non na kei o eza mobembo, na keko lukela o eza libota, ndeko apesi o eza lisango na famille ayebisi bato alobi non botikana na kei lukela bino ayebisi mwasi na ayebisi bana akena aéroport anjili amati pepo tikana ayebisi okufa ekokanga ye même likolo basali crash bakwei. Mort est une réalité. Tikana biso, mort est une réalité pour une personne qui va au travail. O lobby et pas yalibota na kemusala na keko luka na keko sala pona zomongo kaka na nzela asala accident. La mort est une réalité pour cette personne. Je te dis ce soir, la mort est une réalité pour la mutu oyo alali na mwasana na chambre. Alali basoloni bien à 20h, 22h balali na butu kufe kangiye tongo etani alamu kisute mwasa ningisa alamusa mumba na zona mukate. La mort est une réalité pour une personne. Olobi na kei voyage l'Équateur, amati na boato, amati na bateau, akomi na katikata mai, boato ezini. La mort est une réalité. Est-ce que tu peux balancer les bras? Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nangina biso kufa eza solo. Eza solo de konanga. E blakite. Nangina biso ete kufa. Eko kanga moto nanzela malade. Kufa eko kanga moto nanzela accident. Kufa eko kanga pe moto brusquement. Oh, la mort c'est quoi? La mort, c'est une séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Kupa ezali bokaboni ya nzoto ya elimo na molimo. Parce qu'en réalité, Nzamba Saliyo Asalinga Atake Moto, nous sommes constitués en 3 parties. Tozali na biteni misato, tozali na nzoto, to musuni, tozali na elimo, pe tozali na molimo. Maintenant, il y a biso na butwa lelo, esprit ekufakate. Esprit ekufakate. Esprit ekeneke epa nzambe. Ezonga pa nzambe. Jésus-Christ c'est la croix. Ayebisi nzambe abi Jérémie, mon esprit entre tes mains. Je me vivre parce que pour l'antingani et Cécilie, est-ce qu'elle est pour l'anganayo? Est-ce que you peut un jour nzambe ekufakate mongini. Ekufakate soki moto. Yo tamba na baloge. Oyo matanga olati basinga na loketo. Oyo matanga mabe, ma sœur, mon frère, tu es mort, quoique vivante. Ndenge bibelobi cette nuit, Dieu veut que tu puisses te repentir. Oui, à travers le tika sur la vie ou à la terre. Et la mibale, mort physique. Tout comment les sous doivent être apparaître. Oui, et l'homme s'est dit mon koufi. Parce que les contemporains, au monde de mon solo, pas mon solo de la hona, ça me tape ça qui yo. Le lot, papa Tigani, à ça mon koufi, à combien mon koufi, à combien bébé, à te apona yo, oye matanga, et te osa prêté, et te obongama. Neko, Tigane, n'importe yo, coupa, et à caprice que l'être, il y a aussi un temps pour mourir. Papa Tingani Nzambende abongisa bongo. Nzambende abongisa bongo. Yango nayemisaka bato. Obi mokilo to vivre. Elokola mutuka munene. Elokola mutuka munene. Oyo biso nyonso toza kati na mutuka oyo. E mutuka oyo ezokende quelque part. Eza na destination moko songolo. Mais obi soki mutuka ezotambola eza na bato etelemaka mpe ezalaka mpe na bare. Halleluya, halleluya, ezalaka mpe na bare. Obi soki moto akomi na re na ye moto akiti ndenge papa Tingani akomi na re abotamaki une certaine année, mais en 2025 nzambe asepelaki akita a marché sur la biso te.
atambola suna bisote, akene suna bisote, pour la papa Nzingani, histoire esili na mokili oyo, tokolobela akaye, mais pour la kotambola ngaye longo, tokotambola neso longo te. Mais nangina bisayo, lelo eza tour ya papa Nzingani, lobe kozala tour ya mutu mususu, lobe kozala tour ya pakala. Voilà pourquoi prépare-toi parce que tu ne sais jamais. Oyebite tanini kufe kozwa yo. Est-ce que kozwa na nzela? Est-ce que kozwa na musala? Est-ce que kozwa tango lani? Et kozwa tango nini? Mais yebango, la mort est une réalité. Okokima liwate maman, okokima liwate ma soeur. Nangina kena koyebisa yo. Dans la vie, mutumoko, sois consolé. Sois consolé. Ne pleure pas. Ne pleure pas. On est le point. Tika, on est là. Ne pleure pas. Reste calme. Alléluia. Pendant qu'il est reçu qui ça. Nangina bisayo. Nangina personne comme ça. Ton vie est la mort est une réalité. La mort est une réalité. Le coup la coupe est sa réalité. Prépare-toi pour la conversion. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi. Convertissez-vous. Bon voilà mon thème. Changez. Et ça n'est pas belle. Premièrement. Deuxièmement. Préparez la famille. Parce qu'un jour tu vas mourir. Pour les gens, on ne peut pas être famille. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas être famille pour la nuit. On ne peut pas être famille pour la nuit. Il a préparé la famille. Oh là là. Il a préparé sa famille. Aujourd'hui, il est patriarche. Nous sommes restés avec lui en tant que patriarche. Nous sommes restés avec lui en tant que patriarche. C'est un patriarche. Il a laissé des hommes, des femmes, des fils, des petits-fils, des petites-filles à Tiki Bango. Il a préparé la famille. À Ebinako, à Zalaki partout. Problème sur les explications, il faut qu'il partait pour arranger des choses, des problèmes, même dans certaines familles. Il a préparé. Oh, laisse que le Dieu des cieux aille en la kimia. Et pour nous, nous sommes ça. Ma soeur, mon frère, essayez de faire quoi il va le temps. Ah, José qui n'a âge à mon quai. Aux autres qui est malin. Mais tu connais Bisayo. Et ça, la temps, mais avant Zambazoyo, prépare-toi. Que Dieu vous bénisse richement alors. Merci beaucoup. Mandela na kobetela ka Yesu maboko makasi. Tolobi merci avec Némi Kinshasa. Alléluia.